Merci peuple congolais, merci babonné Océan du Congo, merci baye oyo bapesa kalito ina bango pona kolanda biso na chaîne na bino Océan du Congo. Chaîne oyo et le baka vérité, chaîne oyo qui t'a sur le terrain pour la cause de la bino ba information à solo. Chaîne oyo etambolaka partout dans le monde entier pour la coluke la bino maïman soit ezoleka na monde na biso pe maïman soit ezoleka en Afrique, maïman soit ezoleka précisément na mboka na biso République démocratique du Congo. Merci Nabino Batou O Boza Kopesa Biso fidélité. Merci Nabino Batou O Boza Kopesa Biso matoi. Merci Nabino Batou O Boza Kopesa Biso chance. Pour la Kolanda, chaîne Nabino Océan du Congo. Vous s'abonnez à l'Océan du Congo. Vous partagez mes missions. Vous likez. Vous pouvez s'abonner à l'Océan. Vous s'abonner à l'Océan du Congo. Vous pouvez Batou Oyo. Par contre, dans ma soie noa te. Vous pouvez dans ma soie noa. Maswe etikali mke kende, maswe etikali mke tambola. Alors yo muto au continent océan du Congo te, yango déjà ngonga ebelemi Luka on s'est positionné pour quand la chaîne la libération. Luka on s'est positionné pour s'abonner à l'Océan du Congo. Pour la vérité à boye, toute l'information boye, pour qu'on soit encore dans la chaîne la bino. Vous t'allez la émission, vous partagez l'émission. Dans mon livre émission, on y va l'émission de votre côté. Bandeko brutalité potala ba émission boyoka nini o mosakoli ya lobi na kati wana boyoka o nini mama na bino mama Océan lobi na wakati ya analyse na hotel kosala totika distraction na pesi conseil na lobi to boyi ba mission te mais totika na maramba faire na failli ya ba warrior na ba gaulois tant o ezate ya ba warrior na ba gaulois te tant o ezate wonye musique à maison mère te ya BCBGT te ezate ya République démocratique du Congo totala ndenge nini mboka na biso ekotambola totala ndenge nini to uti wapi to okende wapi tangu yo kolala mboka pe ezokende tangu yo kolala makambo mabe ezosalama. Alors peuple congolais biso nyonso vigilance na mboka na biso biso nyonso miso likolo ya liso biso nyonso toza la même morale pona mboka na biso République démocratique du Congo. Alors mokolo lelo tokobetela bino mai oyo etali maponami ya République démocratique du Congo. Oh déjà tokomi kozwa déjà ba coup de fil. Oh déjà tokomi kozwa déjà ba information bien avant. Tozali kokende na mai oyo tobengi transition. Tozali kokende na mai oyo tobengi transition na République démocratique du Congo. Est-ce que mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akolinga tokende na transition poto yebi baimboka bana Congo ba vrai congolais akendaki na ba centre ya seni pona ko s'enrôler pona ko zwa ba carte de lecteur pour avoir voté. Et puis tu as dit élection, les alliés et non ko oyo, les ala kati ya buku lu kozi ya mboka na biso. Balo baka soki moto asali malamu toko bakise sous deuxième mandat. Soko asali malamu te po ba pesa o to bengi carton rouge po balo ngolo ona kita bokonzi ezali bongo na maponami. Yango to yebite est-ce que transition comme ça là moi la mboka fait que toi tu vas kolinga transition est-ce que pe na ngamba opposant ma kolinga transition avec moi la mboka fait que toi tu sais que pour makambo e kondonga na minute oyo makambo e kondonga peuple congolais to tu komona moi la mboka Joseph Kabila auti kotambola tambola na bamikili ya bapaya baluki asali tout to éviter nini oya kei kosora na bakambi ya bamboka bapaya wana nini oya kei komi bongisa na bakambi ya mboka bapaya wana to éviter nini ekokoma lobi na République démocratique du Congo. Alors peuple congolais yo moto omi kotisa na distraction yo moto ozo komi koti na makambo etali ba politicien olenga ina yo to bunda to revendiquer ba droit na biso ole biso to luka to suspendre bato ba ko sala mabe po ngai na yo to zo pas place plutôt po ngai na yo to tcha siko ba konti na force na biso ba peuple po kino lelo
nde bakonzi bakotaka na République démocratique du Congo ezalaka force ya ngai na yo te peuple. Okoki ovote ndeko Gloire na vote ndeko na nga Mamu, mais bakotiela ngai te bakochange mutu mosusu. Alors on a biso toluka tobunda mpe bituma na ndenge na biso tala biso bapeuple congolais miso na biso nyonso ekomi na nsima ya Joseph Kabila. Bapeuple babosani te ke atombokelaka mpe Joseph Kabila. Peuple congolais babosani mpe ke atelemelaka mwana mboka Joseph Kabila. Kasi lelo tala peuple nyonso akomi miso na ye na nsima Joseph Kabila. Joseph Kabila akomi libérateur ya République démocratique du Congo. Joseph Kabila akomi moto oyo aye koluka alongola peuple congolais na souffrance oyo toza nango. Ole peuple abunda, ole peuple atelema, ole peuple aluka ye moto aza mokonzi atelema. Toboya système oyo ya konomele biso bakonzi, toboya système oyo ya mokonzi alingi moto oyo ya kolinga tia te. Biso siko peuple toza mpifo wana tokoma kotia bato tovote moto tovote ye wana akobima. Tala peuple akokota na distraction. Toyebi te nini ezokoma mikolo eza koya. Pour te outi komona tozo continuer toujours na dépôt ya ba candidature ya ba président. Dans 3 mois ma polami ko salama. Pour ma polami fallait salama na décembre awa. Dans ce 6 septembre awa to koti déjà disait ma polami d'être aussi 6 septembre. Na 3 mois awa tozo ke na ma polami. Est-ce que bino bato bokolanda émission lelo bokomante bino mpe bato bokolanda émission lelo bobenga ngai est-ce que maponami na République démocratique du Congo ekosalama? Bino bato boza pour maponami bobenga mosakoli, bino bato mpe boza pour maponami bokoma na bacommentaire na bino. Est-ce que bapeuple congolais oyo boa libanda to na kati bolingi tokende na dialogue? Bino mpe bato bolingi dialogue bobenga mpe mosakoli na numéro na kopesa bino sikoyo plus 243 97 36 12 489 plus 243 97 36 12 489. Benga mosakoli na numéro wana po opesa solution pour la République démocratique du Congo na émission na bino ya kitoko tolobela mboka Congo ta oyo eza ndesko te kolobela mboka Congo ta oyo eza te kopesa solution ta oyo eza te kopesa makanisi mpona mboka na biso. Yo mpe moto olingi élection benga na numéro wana. Yo mpe moto olingi bato bakende na transition benga mpe na numéro wana po mboka na minute oyo toyebi te nani akokosa nani ana souci ya peuple nani ana souci ya intérêt na ye na libota na ye. Alors peuple congolais bango kaka bakotaka kaka na distraction ya makambo ezanga ntina. Ole peuple totelema to se soulever tobunda te yango oyo te ya kobunda. Ole tobima tobunda ntango tokomona bamakambo so ya buso bana kuta koloba kutu na émission euti ya koleka. Peuple abundaka te, peuple atelemaka te. Dollar emata peuple silence, dollar ekita peuple silence, biloko emata courant ezala te, mai ezala te, peuple azalaka kaka silence. Quelle sorte ya peuple? Ndeko Gloire soto ali loba moko tozwa video oyo ya bandeko na biso ya SID bakoexplike mpona makambo etali dialogue na République démocratique du Congo bongo tozona amokane tombera pa azali kotinda yango epe bakosa parti bakei kosasa duplicateur ntango bakei kosasa duplicateur batali na kati ya fichier bakombo na bango eza te bilongi na bango eza te kasi bazwi bafaire enrôler bango lisusu, c'est-à-dire oulia kadi bazala clair na Martin Fayulu aloba na ye juste que Fayulu azali na raison to bandela enrôlement soni wana ofati bidon akozwa deuxième mandat lelo oyo Denis Kadima bandela enrôlement akomi koenrôle lisusu bato a zéro. Fayulu apprendre tous les politiciens à la question de quoi il est capable que fichier au botton de l'élection, c'est-à-dire Moïse. Vous mettez le marteau pour le mabou, Fayulu a démontré Bango. À la question Bango, Mosuli Mobimba. Il l'a malamo. Bisso n'a parti la Bisso. Essayez de présenter 300 candidats. La même à Mokebi. 300 candidats.
transition. Le Horte Fayoul était déjà à forçage. Et à cause de si Félix, Azali Kolinga même sur la transition, tu constate la transition standard Fayoul, ça y est. Tu constate que tu connais la transition standard Fayoul, sans Félix Tshisekedi. Batouba normal et Kabila. Kabila, où tu constates la tournée? À quelle Nations Unies? À quel Kibo? À quelle Arabie Saoudite? À Songi? Azali Kolinga constate la vie, à Elise Bamo clairement. Mon Dieu, bien, mon Dieu, qui m'a tchaillé la nommé. Mon Dieu, la dengue à Tekimbo. Il est temps. Dans un approche à mon cousin Songa. On va juste la négociation pour camoter. La politique, dans la politique, c'est possible. Tout coup, la politique est permis. Les soubana, ça songe, ça te la gagne de nini. Namgoye, ça songe, ça songe. Deuxième plan, il y a pas de faut une élection. Sauf qu'il fallait la déposer, la même malamo. Ils sont ma papa, tu as gâté. Ok, ma papa, elle est formule, hein? La non formule. Hein? Ah, oui, ça nous trouve des formations. La non comprendre. Deuxième plan, sauf qu'il te l'a dit, il fallait la déposer candidature. N'oubliez pas que ton candidat congrès la Kisangani. Tu ne vas pas que Fayoul n'est à représenter ça, mais ceux qui t'ont dit que Fayoul a postulé, c'est que photos sont en dans le congrès. Est-ce que tu es dans la malamo? Oui. Il faut que tu bandes la congrès. Tu bandes les matins, tu viens de te faire pour postuler. Or, que dans le moment où tu as commis, fais le chauffeur, fais l'espoir, non, mais il y a des Congolais, tu as marqué fort. Voilà mon ami vidéo wana ya bandeko na biso ya SID bomoni ndeko na biso fu de Fayoul o akoloba akoteya na parlement na butu peuple congolais tozala éveillé peuple congolais tolala te totelema peuple congolais tozala na souci ya Congo na temps oyo ngonga ekoki ya peuple atelema ngonga ekoki ya peuple azwa conscience totala bamboka mosusu nde batelemi totala bamboka mosusu nde bamizwi en charge pourquoi pas biso bacongolais tant que on a tous les devant makambo mususu pourquoi na makambo mususu ya politique pourquoi na makambo mususu to on a mabe bo télématé to lo na division peuple to lo na bokabani to lukande to benga na bateau ba ko sala peuple mabe to lukande to benga na bateau ba ko luka intérêt na bango donc intérêt à peuple alors peuple faut téléma peuple faut bunda peuple faut loba peuple aloba raté peuple téléma raté quelle sorte ça modèle à peuple congolais tant que komona makambo eza koleka oui boko sepela tokoza na sima mutu kingani po ya zoya na solution tokoza na sima mutu kingani mais tant mutu kingani wana ozala yebisa ngai ngai na tokozonga lisusu na boumbu te est-ce que ngai na yo tokozwa mpifo na biso est-ce que ngai na yo tokozala bakonzi po biso nde foto régime po plutôt foto za pouvoir na biso pouvoir ozongi na maboko ya peuple après peuple congolais akomi koluka atia moto oyo alingi après peuple congolais akomi sikoyo soki avote ndeko gloire abimi eyateki avote ndeko gloire botyela ye ndeko kabuya mwana mboka Joseph Kabila atamboli na mamikili asali ba tout autour abaluki akei azongi abaluki akei azongi toyebi te nini oyo mwana mboka Joseph Kabila auti kotambola na mboka libanda est-ce que toke na dialogue napesaki numéro yo moto oza na souci ya dialogue benga kabelo pousse na numéro napesaki na kopesa pe na suka émission yo pe moto na posa ya dialogue te benga lobanga na lingi dialogue tenga na lingi boye po émission za to lobela mboka Congo eza émission to lobela mboka Congo usoko tindi voice na yo na kota voice na émission boyoka ndeko apesi solution mpona boye soki omoni ke okobenga yango zunga ligne te tinda voice nakozwa voice no na ntango na émission boyoka ndeko apesi solution alobi alingi dialogue te boyoka ndeko alobi alingi maponami boyoka ndeko alobi apesi solution mpona République démocratique du Congo ye apesi solution boye po émission na bino tolobela mboka Congo yango nde tolobaka makambo ya Congo tolobaka makambo ya vie privée ya moto te toyokaka kopesa solution na mboka na biso République démocratique du Congo yo moto olingi dialogue te
pesa solution poto koyoka déjà makambo ko kene na CC bako préparer dialogue. Est-ce qu'il y a un dialogue dans la République démocratique du Congo? Nata oyo, on a le bibo benga. Et qu'on a mort quoi, lycée quoi, il y a la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a un dialogue dans la République démocratique du Congo? Et qu'on a mort quoi, il y a solution, il y a la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a ceux qui toquent un dialogue? Pendant qu'on a vu sur Est. Par contre, Kokou fait aux analyses sous terre. Est-ce que ceux qui ont aucun dialogue, Bamoka Oya Biso et Kenda, Babunagana, Bamoka Nenge na Nenge, est-ce que tu as récupéré en gros? Père sa solution, ben mon seconde numéro 1. Yo peux moto limito qui est dans ma ponami. Est-ce que ceux qui ont aucun ma ponami? Solution est allée, oui, ma ponami c'est le quoi zalaka. Nabuku lui continue soit mboka après 5 ans ma ponami il faut ça la maka kasi za taolo République démocratique du Congo ko kende boy est-ce que le limito ke na dialogue mituna eza ya bino mosakoli ba réponse et koza ya bino tina force même na kosonga na yo ka ba force na plus de ça 43 97 36 12 489 plus de ça 43 97 36 12 489. Tinda voice on a reçu une émission à lobby. Toka solution à ma voix congolais. Toka souci à ma congolais. Nini balingi nata oyo. Poko mwana bango ki liboso. Oyo zaki ka flash. Mosa kola ki po apesa bino. Nakomi ko kena ngana suka. Ndeko blanc poto ko ndeko sukisa. Tela ma vidéo ya soda oyo akoloba par rapport à makambo oyo zali ko salama na Afrique bon wana chité na ngana. Ce que nous venons de faire avec nos collègues, ça fait bouger les mentalités en Afrique. Et j'ai échangé avec certains en disant, c'est vous, les politiciens, qui êtes responsables. C'est vous, les organisations internationales, qui êtes responsables. Parce que quand un chef prend la peine de tripatouiller la Constitution, vous ne faites rien, vous ne condamnez pas. Quand il fait des élections tronquées, vous ne condamnez pas. Et après, quand les militaires s'interposent, on dit c'est un coup d'État. Et là, vous condamnez. Mais vous n'avez pas condamné tout le mal qui a été fait pendant tout le processus électoral. Comment ça a été élaboré? Pour un pays non expérimenté, on quitte d'une élection présidentielle à une élection générale, où on mélange le tout dans un chaos. C'était ça le chaos. Et nous, on le voyait venir. En tant que chef, nous ne sommes pas des politiciens, mais on a plusieurs fois alerté que c'est dangereux ce que vous faites. Refaisons les choses comme avant. Voilà qui vidéo la soda wana aza ko expliquer par rapport à ba mai oyo ezoleka en Afrique ya ba coup d'état ya ba tonne ba koboto la bato pouvoir boyo ki bile moko bozu explication na kati ya vidéo wana ba peuple congolais toteleba ba peuple congolais oyo ezali flash mwana mboka kabo l'homme puissant mosakoli ayaki po abeta po ayebisa bino bobenga botinda ba voice na bino lobi na koya kozongela bino awa na émission to lobi na mboka Congo na loba na bino na biso to ça na posa pour les gars émission loba po na mboka Congo benga mwana mboka kabo l'homme puissant obengi ngai avant la pesi yo lolenga nini to ko sala l'émission ngai na yo par téléphone na yebisi yo ndenga nini to salaka mais boko benga te. Est-ce que bolingi Congo to bolingi Congo te ba papa na ngai ba mama na ngai ba jeune lokola ngai bobenga mosakoli yo moto za poso le émission to lobela mboka Congo soki oza mosika benga na numéro wana na plus 200 43 97 36 12 489. Alors yo ba moto lingi élection to yo ba moto lingi dialogue benga pe na numéro wana kaka plus 243 97 36 12 489. Totina voice na yo lobi na koya kozonga na kotia voice na émission toyoka réaction plutôt, il y a un peuple congolais.
toyoka message ni ba peuple congolais ba kotinda o ba libana pona mboka na bango tokotyango awa na émission na noto le belamboka Congo. Merci beaucoup ezalika juste flash na robeta bino pona makambo oyo oyo eza koleka na République démocratique du Congo. Bon s'abonner au Océan du Congo, bon partager mes missions, bon même abayo ba s'abonner na mte ba ya ko s'abonner à l'Océan du Congo pour erondo wakala mingte to yebite nini ekokomela biso na mikolo ezali koya. Tourner à mwana mboka Joseph Kabila na bamboka oyo atamboli to yebite nini oya ke yuko lokwa. Nini oya ke yuko senga. Bon s'abonner au Océan du Congo. Bon tina ba voice pour lobe pesa mo sous courage azongela bino na émission oyo to le belamboka Congo pour awane to le bakamakambu ya République démocratique du Congo. Ce que ça a posé en repère sa solution. Bona mboka na yo tina voice, tina message benga mosakoli pour pesa solution pour la République démocratique du Congo. Ngana bino to kutana mikolo ezali koya. Au revoir, bye.